La Gloria so ningo finganga, c'est bon. Naro mona nanga jira sika oyo finganga te déjà. De 1, soit na Yvette Maramnabino, comme on a s'il te plaît. Maramnabino na place banda qui na place au sucre na habité. Après pourquoi quand tu sais et puis na conseil Yvette, même si Yvette que sika Maramboana. Vous comprenez bien la minute na Gloria, ya ça ne va pas. Ça ne va pas ndeni tout le monde a raté le côté, ça ne va pas où ils ndeni. Donc on sait que mon respect moi t'aime qui est et ça non a bien. So on sait que mingi t'aime so ça n'a pas intérêt pas n'angate et ça non on peut m'abêter maman. Mais on sait que l'angata ya muki wana nga et ça l'anga bien pour polémique na bino na mam na bino nga likolo l'anga na kati ete. Salut fidèles internautes, très heureux de vous savoir très nombreux en train d'attendre cette belle émission ensemble avec votre humble serviteur Prince Bakali, l'espoir de la presse. Merci pour votre attention soutenue et merci également à toi de la nation tonton Madame les Big Boss, patron de clébois.com, Pichu Mangaya Boss Lady et Azala Inabiso vraiment cette journée s'est passée très bien. Herman Amporu, merci à toi et puis Francis voilà la prise de vie. Je m'en vais très vite remercier Banzambe Aren, Bazami Balé, de so keren no moni bangote so koma irente. Djigdi Kandongoma, Nzambe ya Rennes, de Yimtaro contre les Rennes, ensemble avec frère Naé, Christian Kossi de Rennes, le roi Christian Kossi de Rennes, merci beaucoup à toi. Et puis MK Sainte Alice Oranchikoy Makoye, responsable de la stagiaire en sciences infirmières, merci beaucoup à toi. Dans l'hôpital, il y a Saint-Pierre, on a précisément à Bruxelles, en Belgique, MK Sainte Alice Oranchikoy. Et puis DGB Fret Maritime, dans toutes les villes France-Kinshasa, merci beaucoup à toi, les PDG, Georges Dikouma, les patriages, Maître Novice Biongo, Papa Nanouchka, je reçois pour vous, tout jeune d'Afrique. Les gars s'y appelaient autrement, artiste et musicien. Il va faire aussi le featuring avec un artiste et musicien parce que c'est une surprise. Mais au moins, on va dévoiler ça tout au long de cette grande émission ensemble avec Tout Jeune d'Afrique qui est connu. Et il est aussi habitué de l'inviter. Il est aussi habitué, j'allais dire, des clébois.com à qui on va entretenir avec lui pour le plaisir. Des champions Wadol, nakati ya La Rochelle, ou un champion Wadol, sur le champion Wadol, nakati ya La Rochelle, au moni baya Willy Penzini. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien avec Tout Jeune d'Afrique qui est mon invité, à qui je les salue déjà. Bonsoir les gars. Bonsoir, bonsoir, Prince. Garçon des pauvres. Chino est bien dans les langues, ma belle. Merci, papa. Alors, batalon à clébois.com, impression et plaisir nanga vraiment ça ya parce que c'est na yambio na Santa Maria non Tout Jeune d'Afrique à Solaka et puis à l'Obama moi ça tout juste la vérité parce que la vérité wana et ça la paix moi bien mon ba polémique non on peut mettre Novice bien on a ndenge ya poto na batala TV mo ba tebele. Alors Tout Jeune d'Afrique la fois passée na zalagi na soirée dénommé Léopard à l'occasion Léopard va voir Léopard na biso ba autant gagner la Libéria, une soirée vraiment exceptionnelle et puis il y avait des mondes fous et yo pozalagi wana au betaki impressionnant aux na ba soirée ndenge na puis ya ko prester tant qu'artiste musicien te nebeke yo zala wana na yindi na tembe na et puis na yebi ke omone pe ba musicien bele bazaki wana na yebi tout le monde a matané pour de ma beta concert bon te même si tu as ta stratégie trop to kolina maboko ba 20 sonné to na moi idéologie yo kolina maboko 20 sonné ko bandate po ba beta ndeka na yebi so déjà don na tina bandela makamute na bando biso ke biso tellement stratégie to kolina maboko ba 20 sonné idéologie tellement soirée là qui plein ou comme a craqué piste fait tout ça le spectacle et limoy de comment est-ce que par rapport faut créer ce idéologie pour public ba yembe la que faut ça à l'école quoi donc on a ba place on a matek ba l'école on a soza ba image te na rotine ba image tout ça ba image aux alaki mais na éviter soza yo za une traître so côté là no ba toujours on a évité mais faut filmer pour bato ba o baloba te ya za musicien te za nini te ba musicien bazaki wa wana bato baloba bon ba musicien to ba fan kaka na ba fan na ba musicien siko ba musicien bazaki wana siko sok bazaki ba musicien fait ba hemba mais na yo remarquer que ba musicien ba hemba kité là tu fais allusion à qui parce que ba musicien c'est comme si osana moi mutumo bozo bois qui la jette ba musicien bazala qui so caméra ne tambola était pour non filmer ba musicien bazala autant ba miso ba laki
te kotangela nga dédicace te pour yo comme tout na question sur question nga na biso ba musicien bazala yo c'est le coin au moins ignorer que ba musicien bazala été de c'est que ba musicien bazala qui non c'est comme ça le bois qui l'empêche jeton musicien wa mataki te on a bi musicien wa mataki ba musicien bazala qui na lobi sou bien donc ingela sa ke nga na yaki boulot na bi ke yo muta tembeza nga na yaki donc tina lamuka ina bimi na parler na kende pour na binisa mais na binisa ki pe bato ba na Instagram nanga na bi toujours bato ba s'abonner tout jeune d'Afrique Legas na chaîne YouTube nanga pe bo s'abonner tout jeune d'Afrique Legas so yazo pimela bino ba news mususu azo côté la bato shenga moro bo za na facilité ya komona pe ba faire clebois.com. Merci beaucoup clebois.com, vraiment ça se passe comme ça alors tout jeune d'Afrique franchement soirée wana ngamona la surpris ya komona yo nengo sala un bon spectacle bato ba bini bato ba sepel ba kanga ba photo bazo filmer franchement na mituna inabi mais peut-être bato on peut ba ignorer gaye tout jeune d'Afrique mais ngamona vivre spectacle vraiment en live vraiment mulumba zo bina batisera et comme pena air lega ça c'est miko basis batomboli maboko au senti bana ba che ba jires kembo bata bien donc ba bien toujours ba darusa kwala na éviter so yaki na boîte so yaki na jet Sankara d'écoute wewa lena kitia singa félicitations frère merci félicitations mais on félicite ngatende ninga na sola na batu nyoso tu no émission no yo mongolo o motu ngani yango mo batu musuba koma ko na émission ba bisozo miselo nga pongi po émission na omo konga na lobaka makambo to seno be émission belé mais yunde nyo bosa na raba makambo nga na bosa na raté c'est que keba tozaki naye afélicité nga et puis ba masa musupe bazalaki wana na yo pe frère na yo ba Didi Abdul Didi Amarula ba Yorobo batu nyonso bazalaki après yo salanga subiela na koti so fiesta frère nanga DJ Kent lorara para fifio Hervé battre mon cœur en deux a beti aye après la beti so elle dans ma tête il a une ndombi a bouger nga pe na bouger et ça yibia ayo ya bangasinga na yo kisango. Félicitations en tout cas ba Moïse Sangmani de Kenai Barex les péchés mignons il y a Zalaki après qui Andrea Okito donc merci na batu tout bayaki ba ko changa pepo merci pe na bato ba ko tala ba artiste na ba nga mo lo wana betela ba un concert donc batu tout ba sepeli ambiance continue tina suka après nga pe na ke ba vina merci pe sous na frère nanga Diesel Gucci auto Emmanuel dans ma tête donc alinga mona na yosaki ya ko mona alina besoin yemba te yi ko tala mais l'air amoni na c'est info yembara mais batebele ba traité autant que fiti parce que concert wana yo mom to matai na podium ba ninga msuba la pe ya la prévu ba matame ya matagité soirée ezala ya Patrick Adogo organisateur yo ozala pe beaucoup plus na ye tant que artiste misemo ba msusu ba zala wana ba betité yo ba kisaki yo plus bisonyoso bino nyonso na bana omoni Kadogo na zala ko mona zala ngale to bimara to kendo stafem surtout na Oliver to na Spirit Club to na ba Coco Jambo partout to zala to zala biso nyonso eza mongana tangi yo na Patrick na poso tanga batu te ngana yo sala ba dédicace ba komba batu te on a besoin de dédicace à Miss Moko oui na besoin à part Tatiana Cruz to zala trote à décevoir ku ta betité te Tatiana Cruz alaki na nini elonge bando sala yaki na angine et après du coup et tombé ka lobaki trop donc a koye mandeni yata yo mo koye meza voix biso to la voix elle va jouer na choc na lokolo beta balende mais bato ne ba hina voix ne ba yemba kiti de bato ba la na voix ne ba yemba kiti baba no zela neni na matalo wa jomo ala lever les rideaux siko jonga mati boyego kaka e monta clôturer pe uzomona so tele ba vidéo mo bina Yusuf Mulombo kapo ba boaka e kapo ba sai ba to molacha na yo kate me na boaka ma ba zo yo kate et puis ba danseur wana franchement émerveillé yinga wana ba danseur na yo wani na ba partenaire ngala mutu na solo na ba tout bien ba danseur to mona na Congo bazana ba danseur ya mutu te bazana ba groupe te ba danseur mutu te ba na ba groupe na bango mais to solo la na bango bien bazwa ke em soto into bosser tindeli bango malette na bango yana ba tumususu ko to mesana tu vois les to mesani a olinga ke abi na penze mono na ba affection mo roboy Alexa donc on peut sur le roman boyza na katanzim mais normalement spectacle to kana ki feza on na podium teza na se wana ba mona ne bana batu ba ngeba bina dega mais to longo longo pe likolo to matina on susu world na place to matin on peut sous ba petit ba bini bien et qui est bien quoi il est important toujours bosser ga tout ça que toujours bosser kala mingité ba oso sur le roman boye dans sa disamboli
dans sa nini Isamboli mais ninge venanga Toto Kaluji so kabi Isamboli nga sa fier, tu vois, tu fais du genre quoi. Mais ce que singa siko Toto Kaluji bisinga ndena zo mona ndefo ile kona ngweza ba bien. Pour bien mo be sona bien musu sanga ne pesa ka ba bien na ba bien. On a boire là. On a luka yo to luki. Na luki. Na luki venanga Toto Kaluji na luka ki na solo linae na PC na rapport featuring na PC idée. Il pas tali idée à accepter pour déjà pour muta luka peso makambu faut yo kapelo kwa makambu. Donc acceptant après OK c'est bon, on va bien faire ça. Et puis là maman boulette to to ko ta studio to bengi maman tete nda ile mwene maboro bank appel vidéo to so like na benga to na bengi nde Kaluji bengi ngape na bengi téléphone nga ko te kataki après to bengi na téléphone ya mon premier vient nga to pour la financer. Mais ya o sani yo benga pour sani maboro beba maboro bank to bengi to PC projet ACP là OK c'est bon après singa peso félicitations il y a ninge par rapport yo yebika ande salara après on a yo benga sou Matiti Chibola Matiti mbalo clip ezate mbalo no bisodio te mbalo no bisaka mbamo clip par rapport à Matiti Chibola batu bakimba heba mulaine ba tozo nga ba heba o ba ga tamola na maleta dollar yenda na plus que va bien. Puisque va bien. C'est que les gens vont t'éteindre. Titi Chibola, puisque va bien. T'éteindre à mouné. Yé mon dollar, on a dollar. Ils ont t'éteindre. On a besoin que va bien, puisque va bien, ça va bien. Parce que Titi Chibola va bien, va t'éteindre va bien. Daniel Massa va bien, Eric Four va bien. Moussa Kassai, Nathalie va bien. So Nathalie Bagelo Wanted, Namoni va bien. So Nathalie Makams, le président Makams, Nathalie Nazomona Kaba bien. So Nathalie Docteur Kinkani. Si go yango si go noto so na ve na ngai. Docteur Kinkani Dogotolo. Aibsinga ka petit na ngai. Yebaka batu ndozo fa na bango. Et puis na comment comprendre un peu ba master tout muke zo comprendre. Master ba musicien. Te ba master mususu ya sentir na comment comprendre ba muke mais c'est le ninja qui peut tuer un ninja. Oh legacy. Vous comprenez? Donc yeba Nairobi le roman bu ufulanga ngape na salayo c'est que tout sala. Wana nani wana? Te na lobby. Te ngape na ngamo ba curiosité kaka. Ba curiosité yebete azana musicien tazali logo to yeba. Le na lobby bo e dike em suba masa na ngape mususu na ba musuba yeba. Wana kutu tout le monde pas jouer mais toujours continuer toujours bosser. Merci à toi Landry de Badjak na aidé au Toto Sola tout à l'heure par rapport à l'organisation à faire. Massa mozo boula monique éteint. Photo salabo Landry de Badjak. Merci pena ba o ba mona yeke to benyo 2 fois 3 fois to sala no cop au bon o yamba le roi barabi kwika y a pas de problème. Ils en ont à faire ils ont mokili. Mais singa famille tika la ra ata izana yote na ba ser na yo na ba nini singa famille et ba ni binda na mekata na ngote mais to la ndela makamutu malembe to la ndela makamutu na BRV pembe to la ndela makamutu na ba belle notes festival la forme donc makamusiko mbalo au mona ke makamusu yo baksa mais ça sou bien quoi. Merci beaucoup. Alors, comme TVza Radio T, Francis Wala la prise des filles, de l'exclusivité. Il y a Moba Kapela parce qu'elle va faire vivre Yango en pleine émission ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Vous qui venez à peine de nous suivre, nous sommes sur cleboa.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec l'artiste musicien tout jeune d'Afrique, Legacy, appelé autrement. Merci à toi, Champion Wadol, Nakati à La Rochelle. Champion Wadol, Nakati à La Rochelle, et puis Banzambe Yaren. Au Mouna Wana Baza, Dik di Kandongoma. Nani Wana Karine Mokonzi, la baronne. La baronne Wana Moutunanga to ala na répétition il patron na mamé Miline Zemba. Il y a tous pepele ya mbetelo ya Willy Mouché Kodambo. Félicitations frère Nogi. Et là on a moi souka. En plus nous allons non peso lobby na ngwasuma na isa go félicitations na profiter na biso peso ah. Donc il est important félicitations aussi à Gaz Mawete, félicitations à Inosa Balume. Na baya tout babimisa qui félicitations à Gaz Fabulous. Et puis voilà quoi. Et félicitations à Anita Moiraps. Félicitations à Rebo Ninani. Et puis merci na Trace Congo na poa au bozo chabiso ba artiste na bino. Merci na Trace Congo, merci na Ve na ngai so na moni Charlemagne Mayasi, na moni les boss et tel ngombe.
Mobala Moulaya, Bala, moi, si moi, Fosa, moi, mon poussé fait ça là, bien quoi. Alors, tu as l'exclusivité, même, il y a Acapella parce que, Baota, yo, Balinga, tout jeune Sorazo, Yemba, ya ou li pendiene, Nakati, ya François, ya ou li pendiene, Vicky Mbelani, papa, na Kimberly, Miyake, Beverly, tonton Tiamouna Palace, Vicky Mbelani, fort. Merci beaucoup, papa, na Kimberly, Miyake, Beverly. Et puis, la princesse de Bordeaux, Jolivette, sa maman, si Pembe, la daronne, Beverly Umba. Merci beaucoup pour le plaisir, Nabaron, même Acapella en exclusivité. Clemboa.com. Au lieu de ça, la Acapella, ba image, eza, l'axa batuka ba image, eza pe ba otonganga, nga pena tonga yo, seke to tonga na, allez bisous. Au pesa qui me au bois aux images. Yo na tricage. Clemboa nga bandeko.com. Boss, aux hommes on a ba tricage j'en déjà. Aux hommes on a ba tricage j'en déjà. Boss, azalaki sur place. Na bombe ke Clemboa ezalaki. Mais na comprendre Clemboa ezika batu na suka bazis batu na suka soirée s'il na bi. Oh. Mais Clemboa tu vois la fois on a Herman a po hein. Ngate Herman a po on a boulot na. Herman a po neni. Mais l'état que yo zawana. Please kaka ya beurre. Clemboa vraiment. Clemboa. Please. To se disait en pleine émission. Laquelle on n'est pas anglais moi encore. On va faire dans Chips Kabengele. Chips Kabengele vient la biso na ninga ba Londres ma même Miline Zemba, ba Vicky Mbelani ba tonton Tsamouna ba maîtriser anglais. Ok, c'est bon. Là au bipe bon on a moni pe ba ta ba anglais belé. Na pesi ba British tout, ba nini tout ba anglais. Na pesi na on voter. Alors par rapport à l'actualité des artistes ba Ocho père de ba Ocho Tikabiso, ba Ocho Koufa, donc des grands artistes musiciens congolais. Pas des artistes musiciens, mais au moins un artiste icône de la musique. Et puis icône, il y a art à la personne de Maître Yolo Père son âme. Et puis Papa Lutumba, les poètes, les seuls qui nous a restés, à Otaoti Kabiso, et tant qu'artiste musicien. Je vais ça n'a pas si non comme Maître Yolo par rapport à la émission mon frère Richard de Poula Salaki. Abiso Bako ça va ministère, Bapé Sata Papa Nabiso Yolo pour balander la biso artiste par rapport à Bamam Nabiso Nia Basoko Da Babilo qu'on a tout. Mais du coup dans la mongi lelo mes condoléances là-bas tout là na moni bon na moni ba glory ba beta biso ba tatouage na moni ba tout na leli à trop mais surtout zongi na ndule banga maloba mukolo papa le tout malbara mukolo na kokufa kake kobeta est-ce que yebi ke ba kake betaki mbule betaki abeni mabele sa nini ayembela mabele vous comprendre chance mo rabi bien avant peke déjà mutu na ba sela ki on monument vous comprenez mutu ne ba sela ki on déjà monument mais kake beti banzela e bukani ya niveau kake ya dega e beti mbula ya dega Kinshasa dinda ya dega siko photo lukato tuna fo lukato yeba ezaka po papa Lutumba bande ko sala ba bien ayeba ki déjà idéologie na yewana ayeba idama kamango ezala bongo tondeni donc déjà en tout cas vraiment yango mo miko na binde to tambola na kobanga mukolo banga maloba mukolo kobanga maloba mukolo tant qu'artiste musicien parce que tout le monde sentir que non papa ou Mbappé a son âme aloba ki akufa sur scène papa Lutumba aloba jour à kokufa ba kake kobeta et yo pe tant qu'artiste musicien toujours souhaiter yango te yo oloba parole na yo so il lelo za te to se souvenir na ngane na zabo na za legacy na héritage ya musique ma mutu bat ba osala bo na za pressé na mutu te mais na olingana sala rara na olingana za rara na ba na ça il a batuka plus que plus musala ezala kitoko on comprend plus que musala ezala kitoko na gina lo mo bena bill tala snap moto so na bingam na lo bena bill tiana ezana Instagram na gina bill ba yo kama mobile lo ba ezana Instagram na tout chaîne d'Afrique legacy beta na Instagram o te ba yo ka non lo bate ba yo ka ba tu ba ketala te ba kotala pete me ba yo ka ta ba kotala biso tala ezara bien ndi ba kotala biso ba kepe kotala te o lo bana o ba kotala e o convenir ba yo ka ngo to longo parabole to longo wana susu na yo za la lobby na gina vina nga mon premier lettre ke sur la mam na biso tout ka luji tango no senga beta feri pour la musayo et faut la musanga ko le roi de ndombolo yo manga mnyo zoloba c'est le roi olingo rêver kasi yango bo loba to beta lisolo siko papa Lutumba lobaki siko bato ba chango na Afrique mobimba les rois de ndombolo tout ka luji après ba c'est le scram ko imiko après les balongo ko imiko ba chef Fabrigas Yamado. Tu vois,
siko bando bete nanga solo solo yusko ngana yusko longa na yusko na yo yemba na tutu yezo tuna ala musanga azola musanga na niveau Afrique pour nous na mincho tutu kaluja sala animation kala siko to sanelo mo ba afrobeat afro house obi combien de fois siko batu bolinga ba yeba kaluja sila kaluja za kaluja sala ni yango wana siko akutena legacy et puis la akutena azape suna maluba na chango peso ga Instagram moi pas que pepe samagi. Non, tu zaina se ya minga kitoko to bae to longwana ngana yo invité na Pokémon après peut inviter nga sur place mususu donc déjà invité pour il y a invité nga chez na fandi na ba appartement na en plus habiter tenda les moyens mabobo bank suite eza ba 500 donc so ba koti mo mukezo koma ba 650 nzambe na ngaba ndiko mwene siko ngana ayo misanga to fandi na terrasse to vide vite fait ngana yo bimeme Pokémon fait tous les mois tabac toi qui ba Trésor Banza Patrick Adogo John Zita et tous aïe pena ba massa mususu quoi tu vois na Pokémon et pas ba venir so ba George Couch na moni maman son éminence maître Kazi na mona maman ba maître Tété ba venir biso nyoso tout ngape na yo mema yepa yo mema pa ba venir biso ba Richard Kabala to fanda ki wana après ngana yo tika e azongi na ye ngana ye na zongi sur la région de ba massa na po bimena mutu tu faut moi ande mutu akoti c'est ça. Par rapport à Liwa, il y a papa le peu canana n'était n'a pas la fille serine héritier. Oh, na wata lisusu. Pour malo fona qui n'ont pas na rumbat. Bon sentir ce qu'on voit les gars sina kata rum. Yo no ninga ba Dio na yo na ya wata yo ko ka po wata o mata makasi e yembela wata keba bimso libanda. Te monisiko elo tout ba toujours apprendre. Les okuta ina professeur mon bo elo mon pour mon yo kozala professeur à maths. Jamais roulé comme professeur à français, jamais roulé comme professeur de c'est ça. Donc yango on a déjà o ngana rolinga question na yebongo ko mata boete zala lango bozana na prendre wana yango mte sala mutu mutazala bien. Tu vois? David Morsalo ba. Faut beaucoup. Il faut beaucoup apprendre, faut yoga rebelle à kolinga lo ba mingi. Par rapport à papa le tout mona lingara nzembo wa yemela basi za nini nzembo père na biso yemba nzembo na yemba mingi na ba karaoke putain nzembo wala bomba mai na yo ya miso yokolela masumu na yo na boyo simba ngala nzoto maboko na yo matondi makila ya motema na ngayo zokisi yo chubinga neliko ngaye kende basukola yo maboko epai na sango na lobenite o mama sola ninga nzimo na yemba ngona ba karaoke lo mosusu kitsala obuki fleur rose do batela on peut-être yango neza ya suka o ya musu ya mtetiré na kati elanga donc en tout cas vraiment mes condoléances na artiste c'est tout mes condoléances na artiste c'est tout mes condoléances na ba site tout o ba partager rapé maram na biso souci na biso tout na bango to kufeli vraiment non kutu ni jour mon ngana kanga photo na interne rata na papa lutuma na karate kangana na été ya papa ema na ebite so na ngwaiba donc chango na Facebook c'est que maloto luka ba brada il faut bomba ngona ba Facebook maloto luka ba brada to luka ba fina biso ba rambo to luka ba tunini emsu ngapi na go de heye par go dai donc to luka photo sala ka bongo na ba grand ils ala bien vraiment ya trop mais merci na ba tutu ba soutenir ngai merci na ba tutu ba changa poa donc c'est la Babylone a bien, il est important. Et ça la titre à signer les est important. Maintenant ça non ça la 5 chansons comme ça. Maintenant nous sont après 3 mois. Il est important c'est comme si terme on ibayon pas il y a Zizma Coucou là pour nous regarder utiliser terme en moi trop. Si vous regardez important, si vous tournez en web so que on se qu'on rôle ba me belete pour on enchaîner la polémique. On a fait na ngai idéologie. Si vous fait na ngai mutayebi sanga petit na nga donnons le temps au temps et le temps mettra les choses na temps. Après l'air na beta qui sont ndula la moninga bi maintenant c'est le temps. Des places où on comprend que non, il y a important. Il y a important il y a important il est important parce que c'est important n'est pas important. Il est important ce qu'on a scène mais on sur la musique parce que tout maramutu est important. Et l'autre boyo quand fit dans la finale Kalouj est important. Fit dans la c'est Watanabe la poule et ils allaient important parce que ils allaient ma série moi on a un album né bima ba musicien ba misa banzembo sur comme pe ba yo ka ke ba juger par exemple Diego Milito ba juger par exemple Bernard qui ba tel pe que tout jeune à MB Péné tu vois donc c'est ça donc non linga ke na solo là
nazoyoka yoka mikolo barumba trop nazoyoka pe barumba ezo sa ba succès nazolingana eba eloko nini na obeta n'est-ce pas nan ba sa succès na minute barumba to ezo sa succès autant il a même des artistes yo tangi nga ngana yemba nga déjà fali déjà sorti wana ko tango yemba maman ngai soki ma miso ezali liziba ya Bethesda les rois ponini lisuma ya bolingo etingami detesta bolingo no sauvenga wana nzimbo afena ngali roi Manitou nazara na escolaire na kota na katsa karna yo kanzimbo ne wata wala zo sanga album to na hemba wanzimbo parce que la reine de Saba webi na ndinga kina na babwate do beta so na zo ina wata iloko siko mutu petit mo ba braza risenga no linga wata te yes kai sangani loketa balube balu soki ipechanga za muluba ngana za mwana suka te siko za muluba te azali mutu ba braza yeso afana ka non moi j'aime pas les choses de mesure na bisinga bike na yo ki di mo iritsana bien na ina ba poème na ngamo comment la chanter loketa nga aussi même ta poto ba bige no zong si mabale peseleng na mabala ambiance ko harmonie mais au moins avant que to sauter page ya matanga ya papa Lutuma to monaki excellence premier ministre Bino Tshibala a invité ça bolingo nanga opese pa ya moto mosusu alokota singa ngai Jésus de nuances nzembo wana pe nazoyoka donc yoka na yoki koto na yoki ba grand frère tout déjà le wana na musique déjà so eloko ebimi comme déjà guerre ya eloko mo par rapport au kele no yemana wata osalaka au publier au sala pe maramususu après charge ba publicité na maramunyo sote eulatanga parce que charge ngo elataka bon yango moni la émotion ngo yembela muto yembi mais tellement no yembela fait nanga déjà kwa Manitou mais yeno yembela esko banzela ba elab dans ma tête bilo moi ba français sous parce que ibisinga derrière azana rumba déjà la poule ga betele lo mo ya dégâts après na yana beti sous que l'autre beta na wata to yembela ngo matichi bola promotion ezayo. Par rapport à Matanga to clôturer non parce que tout le monde chutait déjà Francis wala ça l'a signal kuna et par rapport à Matanga da moni ba invité Félix Oazé wana mama chala mwana na famille à papa Lutuma ba sélectionner des artistes musiciens congolais wana ba tumsu ba lukanes ba polémique yango qu'est-ce que tu peux dire par rapport à des grands artistes au ba solliciter famille mutevi bien si bango to wana premier ministre bien si bon kasi premier ministre bi que c'est ka sola na ba tumo ba mito na bango des apposés on va tirer mito za apposé mito ba za apposé bi que mito go za apposé mama chala mwana mutu ba invité da mama ba invité na papa moko. On comprend plus à MC côté MC par rapport il y a pas polémique bon bazar MC pas trop polémique tu vois il y a un moment MC a préféré à inviter Mama Chalamwana à inviter venir MC Mukwa bongo donc ils a bien et après si ko biso peto merana nous non merana on a baya na habité ba moi monsieur comme maman état d'esprit quoi yoroye bandeni ko sangana MC to ko sala pelo au moins par rapport à père biso to ko yemba MC biso pe ba oto ko boaka pour babilo ko ezana mutu sala kaka. Merci beaucoup, lui il s'appelle Tout Jeune d'Afrique, Legacy artiste musicien comme l'a été présenté et comme vous l'avez aussi suivi tout au long de cette grande entretien ensemble Tout Jeune d'Afrique. Bakali, bando ça l'émission, le ça l'émission qui toko sans polémique, sans lokabani. Émission fait comme aboueza bien. Merci beaucoup. On a mutoki a bien. Merci beaucoup à toi, champion Wadol. Nakati ya La Rochelle, quand on a embêtamable et kangamable, ya Willy Mouché Nico Dambo, Kamame Milin Zemba, ya tous pépélé Ambeto, le Vikim Belani, Papa na Kimberly, Mia qui Beverly, Toto Tchamuna Palace. Merci beaucoup à toi. Et puis Nzambe ya Rennes, Bazami Balé. Ba roi donc soko komire no muni bango te se okoma ikunate o ngane mo konzare no ngane boete nana kosagi o dik di kanongoma azawana Nzambe Christian Cos de Rennes bazawana bazo contrôler Rennes yonani o ngane Nzambe ya Rennes lokuta natangi mibale Christian Cos de Rennes na dik di kanongoma. Alors donc qu'est-ce qui se passe encore avec Gloria Olang en tant qu'artiste musicien na chroniqueuse ya la ngabande watayo mo Gloria Olang ngano mo na chroniqueuse na no moni lo waneti connaissance mon but par rapport à min tu vois et après et bon ce qu'on a pas respect t'es mal à chroniquer c'est toujours c'est chroniquer c'est que artiste Gloria Olang ba weleli problème ni na ma Yvette na habité so ba weleli Yvette Kalum et après du coup na komo yoka batu bakomo yibsanga o mendeni ni makamu mo bo so le kayo komone ko na katima so komo yibsanga o sali bien makamu bi sur Gloria Olang batu musu bakomo yibsanga mendeni yo goza na muto train na bi makamu ni bolo bana na luki na tala babilo kongo natala bu on a kuti Gloria Olang sanga yote na mère na remercier papa tout bobo mais non songano to sola mama bongo te pour nini devant bato belé bato ba millions o biya bato bien bozana bangwana
bato basunga biso na bato batala biso bato bapesa biso force na ko ya ko salir kombo na ngana niveau mo bongo yango ezalaki obligé fallait na solo la place base ya discussion na bango ezalaki na ewana na lobaki yango et puis moi donc nazana makamwana te et mutuku tozane na ba relation mo biko koma na ba par rapport mo bo c'est Yvette tu vois mais ce qu'on Yvette Kalombo mais na rolling atena la esprit mo ngana na makila na te non ba yolo mo sen ninja ki pe tuer ninja ndenge mo pe ko za la pe pona nga ndenge na zo bonga mso pe pona bato mso ndenge na zo bonga pe pona mutu et mso za ndenge pe parole na zo pe sa conseil pona bato oso comprendre comprendre bien la minute on a gloria ya ça ne va pas. Ça ne va pas ndeni tout le monde na raté le côté ça ne va pas ngweza ndeni mais comment ko lo mama na yo sans que yo ne bo mona surtout kuteli ka to pesa na mbote so pesa ninga mbote te ya za prêtresse nga za nga mso prêtre te na ya lo bibongo mais na robo ya na bimande mukades pona ba batutu ba songi ba mukades ko ilo mo eza sur na chaîne YouTube na ngaso batu ba yoke on bien eza son ko titre na eza songi mukades mona to se référer na gloria mbala mukades te o se référer na gloria so nem to se référer na gloria na na bino boyebi nga na lobi yo tuni nga question na réponse na nga na lobi te ke ote gloria songi ote nini mais déjà na lingité ezala ke gloria so ningo finga c'est bon na ro mona na nga jira sika oyo finga te déjà de un soit na Yvette maramna bino comme on a s'il te plaît na bino na place bandaki na place aussi que na habité après na pourquoi tu sais on et puis na conseil Yvette même si Yvette ke tika marambwana parce que tout le monde les questions na à journaliste était Karine Mokone na ba journaliste était même Yvette na ba journaliste était donc presque ba te belé to zana to yebani pe bien na ba journaliste so ba komi ba journaliste on na yeba pe na bakala na yeba ba Betty Yawe na yeba ba Shada Juma na yeba ba Laurent Tendance na yeba vena ngai na nyabando sana radio mais leur mo sana TV putain vena ngamo bwano sana radio na ando sana radio na raga comme pe le na ninyo yani chaîne na biso bando ba likolo kuna mbinza yani digital ko vena na tilo kole mais au moins que batutu to kutana na bango na ndeto zalaka respect na zongi c'est la ke yango yi pa zongi c'est la donc zongi c'est la ngata mo respect mo ata ya mokie et ça non nga bien so zongi c'est nga mingi tem so na ba intérêt pa na ngate et ça non pe mabete maman mais zongi c'est la ngata ka ya mokie wana nga et ça la nga bien pour polémique na bino na mam na bino nga likolo na nga kati ete. Merci beaucoup. Alors vraiment ils allaient vraiment préoccupation à bato ba bengainga pona makamo et c'est passé tout jeune d'Afrique na gloria olangi qu'est-ce qui se passe boji ba réponse wana quant à nous clébois.com tourmi pratiquement sur entretien la mission mais au moins to boucler l'émission bongoté ça pour autant donner la parole une dernière parole par rapport à l'émission Lelo à tout jeune Afrique qui est mon invité. Merci à toi MK Sainte Alice Orangikoy, femme au large verbe. MK Sainte Alice, responsable de la stagiaire en sciences infirmières Makoye. Merci beaucoup Naninga Bruxelles et puis DGB Fret Maritime Georges Dikouma les patriarches PDG. Merci à toi Yaouli Penzeni, VA Petina Yaouli Penzeni, champion Wadol avec force Nakati à La Rochelle. Merci beaucoup à toi Vicky Mélanie papa na Kimberly Mia qui Beverly et puis maman Méline Zemba tous pépélé à météo. Merci beaucoup maman. Dormi pratiquement sur entretien na biso ba Yaouli Mouché Nicolas Moka batala kiyo et puis de la nation tonton Banda patron à clébois.com puis tu manga boss lady. Atalinga, salut grand frère. Bino tu n'auras bataille Willy Mouchen quand on aurait tout le monde quand on aurait ba dollar on bo content on so besoin on ya solo da bien et voilà fait na parler so tourner bakate voilà petit parler petit parler ndega fait na tête ndele mwene mabo banga ah ibelo bano bongo oh mais biso ya parler OK to clôturer alors ko clôturer ça kana pesi mbote na aka fulek Stomy Boy joyeux anniversaire à toi Jomo Dango qui Caspey ils allaient bien na mon famille sous ces salaires bien venanga kadivi mini na mona ese bato yemuto sangisaka bandal mais na landa anniversaire alifanto na mona bandal na mona ba mini milate na mona ba japonais imbo salgado na mona vraiment bandal esalenga bien na mona ipe susu na anniversaire Jomo Dango na mona susu Celius Campeme na la Pulga na moni maman makambo kala na moni kale belé esalenga so bien c'est ça la famille musique ezara guerre na ngwe ya na podium mais à part ça muna mutazana muntu na ba solara bien quoi. Donc félicitations tout le monde ba tout ba misi ba sona bango za kitoko le temps qu'artiste. Mes condoléances na ba famille tout artistique ba biso tout ba artiste artistiquement nini o machine biso tout bo s'abonner kaka clébois.com merci bo s'abonner sur Shingape et ça langa bien pour na bi bo s'abonner Shingape pour ya ma mususu akosibino buyenga Shinga direct bo mona mais boss né ni niveau boss azotala
Pichu. Là, il y a Pichu Mangaya Boss Lady. Pichu Mangaya tout attrape mon aïe. Boss Lady. Pichu Mangaya. Moi ça pembe. Babi moi ça pemba ko tsango inanda côté. Pichu Mangaya Boss Lady cleboa.com. Donc cleboa.com et on a linga bino mingi na linga kozanga te emso na émission na bino atato a place moto na embouteillage to zo moto. Voilà. To ya na biso. Bato basomba bakar, bato basomba voiture, ba biso na dépense, te biso ba express net le kaba on a dépense na rapidité. Yango wana, elo on a repesa ka le wana. Mais bamboto suki wana. Bambote. Te bambote na pesa nga na pesa sunani, na pesa mati chichi bola mbote, na pesa lido VIP, na pesa Bunel te plus maman na moni Cynthia Lokondo. Na moni bon la grande famille belé na pesa batutu bambote. Au pas 8 ans on rabon on chic bon les premiers azat les deuxièmes azat tout ça. Merci beaucoup à toi la grande famille la grande famille vraiment bino tout bato bo changa poa mboti na bino bo continuer toujours au changa poa. Merci beaucoup à toi Kenimboumba Armelour, mon ami personnel, homme des doubles Rolex à Nord, Kenimboumba Armelour. Merci à toi de la nation Tonton Manda Pichu Mangaya Boss Lady Herman Emporio. Merci à toi Francis Walla continue toujours à s'abonner sur cleboa.com, la chaîne d'actualité, puis d'informations et puis continue aussi à s'abonner à cleboa.com à Mosenzaate. Voilà. Merci beaucoup à mon Sénégalais, mais au moins continuez toujours aussi à s'abonner sur la chaîne YouTube de Tout Jeune d'Afrique Legacy. Merci beaucoup pour la confiance, pour votre attention soutenue. Au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Bye bye. Merci.